IHP Media. Kobanda 2021 sika eza assurance aussi sate. Kobanda petongo sika eza assurance akoma pokwa te. Soki mawanzambe te, mais la 2020 c'est ngana kufa. IHP Media. Nazo tuna nzambe pourquoi kola zo pesanga orientation sur makambo oyo. Mama yokanga, papa yokanga yi. Il faut nazala clair pour vous comprendre ngai. Zamba zo continue kolobelanga si bana basi oyo balongola kabajemi. Ba pesinga ba catégorie bato on a pesa message. Na on pesa message oyo na bandumba nyoso o bazalaka na cheche na zana kini awa na yebi bandumba nyoso bazalaka na nini na super lemba. Bar moko bazalaka na bandumba bazalaka wana bandumba bazalaka na ville na longo tokela bandumba ya VIP o bazalaka na poto de o vi na bango ekoma kindumba ya kosala pona simongo balongola bajemi. IHP Media. Ta batonga po boma bana mingi na beta batonga koma lokwa appui na ye batonga koma lokwa ambassade ya ba fille belé basala ka kindumba po balongola bazemi bien mama yokanga tata yokangai kanda nzambe zwa ko kita bientôt likolo ya bana basho balongola bazemi. IHP Media, la chaîne qui vous édifie. Bien-aimés dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi, votre humble serviteur, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis votre humble serviteur. Et à tout moment, ce qui moninga na ye liboso na bino, c'est que zana nzambe o azana bomoi apesinga message. De toute façon, na ko banda boité sapota na sambela. Père na tiki temps favorable oyo entre tes mains. Magé bitumba ba Rwanda, magé ba difficulté na mboka menzambo zo batela biso. Magé Covid-19, Seigneur, tu es là pour nous protéger. Na tiki temps favorable oyo entre tes mains. Peuple no ba ola nanga partout dans le monde bazala édifié. Na kombo na Yesu, j'ai ainsi prié. Amen. Et à tout moment, so moninga na leki na télévision, c'est que na eu message na coupé ça. Et na pamboli ba na nzambe nyonso o balanda kangai, o bazwa katana bango pona obenga nga pona ko encourager ngai. Je vous bénis. Bande konanga na France, Canada, RDC, Congo Brazzaville, Afrique du Sud. Je vous salue au nom de Jésus. Et nazo sepela na bato bakotanga na motema na bango lokwa ndeko. Et puis pe na pesi mbote na bato nyoso baninga ngate. So moninga oki kanda posaka commenter mabe na se na pesi bango pe ba mbote mingi. Na lobaki la fois parce que vie chrétien ezalaka expérience personnelle muta osala na Nzambe. Et si yamba Christ comme Seigneur et Sauveur, on va entretenir relation nabino et okola à tout moment zamba bandolo belayo à tout moment azana message ya opesa mutu musalo biye pale kisi zamba lobela ka ye non vie chrétienne za expérience personnelle mutu salaka na Nzambe. Merci. Na juste sous deuxième message nkolo azwe bisangana insister si bana bashi o basala ba avortement forcé to bana bashi oyo ba longola kajemi. Et souvent Dieu me parle souvent pendant la nuit, tant au silence et comme qui m'a écouté, Dieu me parle. Si ma cobonde là, na sisa ko sambela partir ba 23h45 na jui pongi na lali. Moli monanga ezomona makambo. Mama yoka message, papa yoka message. Mikolo so moninga précipité ya yoka message. Kozana opressa ko zapete précipité yoka message parce que nzamba ju monokonanga pour na à servir nango bato bazwa ainsi Dieu l'Éternel. Na mona ki moyi likolo mais na moni moyi kabona ki na bitene mibale. Je me souviens quoi à l'époque ba bazala ki na kini ava président Nabiso akufa ancien président Nabiso Laurent Désiré Kabila. Ezana moyi moko moyi mukomusho bimaki kabwani sanza na moyi et kabona ki parde. Oh, bah, te souvenir soit à l'époque, bah, te souvenir, ne l'oko et salamaka. Alors, les alaka langage, biso toye baka ete ke kalamingite mokonza okufa. Na moni bajera biloko ande ngona. Na moni moi e kaboni na eteni, do moi bakaboli yango katikati. Côté mosusu sanza, côté mosusu moi. Et na moni kake e beti, mais kake zo ke na go beta na ba maki, bande kuna moni ba maki. Ba maki lokola ya soso na kati ya matiti. Bien-aimé dans le Seigneur, j'attends yoka ainsi dit l'Éternel. Namoni bamaki likolo ya matiti. Namoni kake zobeta. Après si makomo na moi et kabwani, parde
ngambo mosusu sanza, ngambo mosusu moi. Mais la monika ke beti ba make panzani. Je me souviens à l'époque tant to bando kola bando ya bisabiso ke ba make mosusu ya bangando et pasukaka pe funga makana maki na mona te. C'est toute première fois dans ma vie na mona oyo na vision kake zobeta pe ba make panzani. Et na moni ba make bimisi des couleurs différentes. Mosusu bimisi makila, mosusu bimisi ba superme ya mibali. Nazo tuna nzambe pourquoi kola zo pesanga orientation sur makamu oyo. Mama yokanga, papa yokanga. Il faut nazala clair pour vous comprendre ngai. Nzamba zo continue kolobelanga si bana basi oyo balongola kabajemi. Ba pesinga ba catégorie bato on a pesa message. Na pesa message oyo na bandumba nyoso o bazalaka na cheche na zana kini awa na yebi bandumba nyoso bazalaka na nini na super lemba. Bar moko ezalaka na bandumba bazalaka wana bandumba bazalaka na ville na longo tokela bandumba ya VIP o bazalaka na poto de o vi na bango ekoma kindumba ya kosala pona simongo balongola bajemi na kena ke na bandumba o babeta batonga po boma bana mingi na beta batonga koma lokwa appui na ye batonga koma lokwa ambassade ya ba fille belé basala ka kindumba po balongola bajemi bien mama yokanga tata yokangai kanda nzambe zwa ko kita bientôt likolo ya bana basho balongola bazemi. On a la première catégorie na loba qui n'est pas message ya bandumba. Deuxième catégorie eza ba docteur. O bazo faciliter tâche na bana basi balongola bazemi. Troisième catégorie eza ba maman o ba pusaka bana na bango balongola bazemi. Quatrième catégorie eza ba jeune garçon o bazo pousser ba fille pour na kolongola bazemi. Mama yo kangai. Papa yo kangai. Mwana o yo longola zemi. Mwana o yo boma aza mutu mobimba. Ceux qui aiment yango kotaki na kikoso etali nzambe te, ceux qui peine na hôtel etali nzambe te, moi nazo comme victime tangoye. Pourquoi? Yo ye bakate que soko longole bilamba ko longole bilamba pesa ka jemi. Wala problème te. Nazo benga batu na repentance, mama yo kanga, papa yo kanga. Toza na temps en vérité. Soko zo zana biso nzamba pambolo na koshio. O bandi mabe na 2020 o koti mabe. O longwana 2020. 2021 après olongoli mususu posa nango so ningo longola soki o meki turo yo okufa okota mabele musolo bien commodire te makila ba innocent zo ganga makasi ti epanzambe e namoni ba maki oyo epanzani mususu bimisi makila mususu bimisi ba super mamibali nazomona nini nazomona ba oya makila na oya ba super mais comme ko zo forme ya bana mais namoni ba bana ya ba 2 mois Dieu me dit que o eza bana baboma makila na bango comme tina mutu na ngai e ba zo senga vengeance ya bato baboma bango bien la dans le Seigneur yoka. Après, nous avons la deuxième partie. Nous avons dit que nous avons mais nous avons dit contrôle les makasi ya la police. Mais parce que nous avons dit 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 bien aimé. Dans le bas qui la fois passée, et ça n'a pas géré ma somme mosusu. Et ça n'a pas moutou fa confesser yemoko. Mais ba géré ma somme solo quoi bo ça n'a pas moutou ayambola. Yo moutou zo longo la zemo za longo. Koche la ngelo njama wate. Kobetali koche la ngelo njama wate. Na zo ka ko interpeller conscience no ke mukolo bana oyo bomaka. Parce que Bible zolo ba que mwana azali kabo oyo auta ke panzambe. Ozala ndumba okozwa mwana. Ozala marié okozwa mwana. Mo pesi bana e anzambe. Kola yebi shingai. Une fois pour toutes, n'a interpellé ba nzambe nyonso, ba papa, ba garçon, ba maman, oh ba zolongo la ka ba zemi, ba tchafin. Parce que tout il y a un bon nombre de gens ba kufa na olongo la ba zemi. On est local boshemi ya mi baleza zamba zo banda ko beta. Ba tu nyonso ba komisa vers olongo la zemi, ba vimoko principal. Wana message ko la pesingai. Yoka. Et ça na ba biloko zo permettre batu ba sala n'importe quoi pour ba zo zemi. Il y a des bosses zapo sans auto. Bible zolo ba kosala rapport sexuel en dehors du mariage ze ekobo. Ekobo za ko zana basi dizite. Ezande kosala rapport sexuel en dehors du mariage. Eza interdit. Donc tango zo ke no longola bilamba yeba ki longola bilamba mona yaka. Ko longola zemite assumer ba responsabilité ya lisumu na yo. Obakisi lisumu likola lisumu. 2020 ozaki na ba je oyo. Bible zolo ba kenzamba za riche en beauté là en colère. Yo zinzambe kwa muninga na yo. Yo zwi nzambe lo kwa camarade na yo olongola bazemi po senga bolimbisi
ma wanzambe za lokuwa gomme. Grâce à Nzambe zo lokuwa gomme, et moment donné koya ko shila, o senga ba wanzambe ezoyate. Bien aimé de le Seigneur yokanga. Zamba o tu que le temps, o se repentir, repens-toi. O zola ndanga yo mama yo. O zala zemi. O wo makutu mbongo de longola. Nzamba salama ya kalamu po maeleka. Pona oboka kabana te. O bwaki bana, o sopi akosopa na maya kalamu bana. Bana wana. Ti oboka kabango na katsa mai, mai elobaka. Et to tcha Nzambe témoin. O sopi bana na maya kalamu. O sopa bana na ba douche. Douche basela ngo batwa sukuna kata kikoso kuna liduso toilette okoti sa mwana. Yo. O boma muto tchela mutu poison. Akufa ba kote na mabeleti lelo bakunda ye. O lela pe makasi na matanga yo. Kotsela ngelo ngia mawate. O lela makasi na matanga yo. Menzoka neza yo muto bomaki. Nazo interpeller bana Nzambe nyoso. Kola ebisinga ba na repentance. Ba yambola. Ba yambola. Ezala mama moko Nzamba pambola ye. Aki na orphelinat Jésus est mon papa. Koluka mona na ye oyo abwa kaka a récupérer mona na ye toza na bana ti lelo soki mwana ozo mwana te ya na otale pa na biso yo bwaka mwana okima mbushimai okenda kuna koma kobele na moto Nzambe etumba bandoki etumba yo moko parce que za na bana oyo bwaka c'est-à-dire bana Nzambe bazopesa baza victime ba comportement na yo repens-toi olongola ki ba j'aime na 2020 et koki 2021 oyo 2021 mususu bato bele ba kufa pona kosoba ba jemi kola tininga na ko interdire bato batika via kolongola ba jemi yo kangai dans le baki la fois passé que nidité et la sacré yo kenda poto obi a to koma na via VIP na sukola bolumbu na bana ngai ozo modire bana sale savoir yo zo modire bana sale savoir ozo bato ozo modire bana yo Bozwa place mais moko botia na nini na chambre na bino pour na butu botela ba film à pornographie yo batu mingi batu na ba film na basi ba kufa yo sikoyo ozo benda image ya mutu akufa na vie na yo moi le baba ozo luka ko benga ngato pesa nga musala ko bonde la pona yo joie conscience que démarche non na mabele ko kanga yo na lobaki la fois passé na émission na salaki tango Nzamba pesa nga message si ya bana ba show ba sopra ba jemi si ya bana ba show ba longola ba jemi c'est moko abela na hôpital abika kate sur longo ba une église ba passer ba mona page c'est rien église mama yambola papa na salle comme na mutute akanga motema y arriva vers 2h toke ba 1 ba 3h c'est wakati motema akufi ba benginga ko na responsable l'église na kuna comme mobiliser ba jeune na quartier même ma sœur ba no tché na morgue après quelque temps c'est le la moki liwa somo ndinyo bana na ngala bomaka bakangelinga nzela yo kaza soki mutu akufi makambo sili o mikosi responsable ya nzoto ezalaka molimo o rendre compte na makambo nzoto atinda kia sala o bemisa molimo no ngambo yango babenga komoni petit to aza esprit faible balobaka poni petit aza faible te balobaka petit to aza esprit faible tonto aza esprit faible pour nous qu'on gérer bas sentiments te comme sur un niveau ya ça la prono mbongo tindra mama na bino ku takapote yaka o tika ne bolumbu o tika bolumbu yo o ya 2021 repens-toi mutu musabitela lo ngia pasero je m'en fous o kofinga nga ndenjo ningi mais repens-toi repentance ndena o pesa numéro na nga ya yo benga o se repentiro yambola pour ceux qui liwe kutio ne lokoyo na ef sakabino. Je connais un papa ici à Kinshasa, à la Kibana, na ke musala, na ozonga na pokwa. Na pokwa ba na téléphone sonné, ni no papa kufi bolande na morgue. Mutu nyoso na vie, azana mbetu na esika lalaka. Mais azana mukolo kotika mbetu po bazwe le esika na morgue. Ko banda 2021 sika, eza assurance aussi sate. Ko banda petongo sika, eza assurance akoma pokwa te. Soki ma wanzambe te, mais la 2020 c'est na kufa. Na mata moto. Muto makinga na moto azamo na bela maladie ya ndeke na ebite likolo ya vitesse to likolo ya moto maladie ya ndeke juillet bandeko ndekola basi bakunda kutana mabele Nzamba epanyanga yoko Nzamba zo epanyo posa na ba film prono yo to koma ndenge na kolongola ka bazemi polo bakanza Nzamba mawa ozala modi trop solo ngoli zemi yo okufa siti yo okufa zemo zana ngwa demona kolongola te bota. N'engena pas le numéro de téléphone pour la bateau ba oyambola. J'espère qu'il boyebi qu'il appelle la responsabilité qu'on a pesa nga pona ba ofele. Et ça na bana on a beaucoup laka.
peut-être nzamba ko touché yo pour na kolia bana oyo. Soit kasi numéro na téléphone les plus 243 89 72 32 229 le biboy plus 243 89 72 32 229 nzamba bomwe na tiki bana oyo entre tes mains ezana batu banimi ba se repentir si makoyo ka message oyo batika la vie kolongo la jemi mosusu atika bande kwa kenda poto Mario munene baye na poto banye basale na monima zamba lo la sunga o bazwe souwe na vie ba réussir mokonzi sunga batu ba osala ba n'importe quoi bazonga na nzela père na bondeli yo faveur pe grâce no ya affecté vie bana yo bazonga na nzela na yo batu ba osala vie impudicité bato ba osala ba vie masturbation bato ba osala vie kolongola kabaze nzambe bato ba kima na ambassade ya kobeta batonga po basala ke kombo bien nzambe yo kabango mawa benda bango ba se repentir na kombo na Yesu j'ai ainsi prié et ciao. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.